esengo pe sai ya koyeba ete bozali bongo liboso ya etando na bino vuvam télévision etando ya bwania etando ya boyebi etando ya mbongwana etando bongo ya kolamusa bongo bayindo bongo na pongi matondo mingi na bino banso balandi ya émission na bino lolenge ya bomama bino bozwaka tangu na bino chaque mardi pe bongo samedi na 19h30 ya kolandaka bongo manaka na bino oyo yaka lisusu kobongisa bongo bandako na bino mbote pa ikani bosili kozwama balobi kuna na matete na commune mbote na bino mbote na baye ya mayo mbote na baye ya kamba ya dingi pe baye ya cité pumbu poni ni te baye ya quartier banza mbote na bino kuna na ipen mbote na baye banso iye bazwaka bongo tango pe libaku ya kolandaka bongo masolo iye lolenge ya bomama tolobaka na bino ngonge belemi botika no misala bozo sala bo déposer nanu télécommande bo se fixer nanu na lolenge ya bomama ezoleka bongo na vam télévision ngonga ngo yango toyebi ete ero bato nyonso bazoluka mama koloba nini mama kosola na bato nini tobaki toyeli bino série ya batoli tobongisa nanu mwasi penza azobebisa mbala na mbala kasi yambo toleka bongo na manaka na biso mokolo male toyeba soki tokolobela nini tokotikala ta mwa ngonga moko ya kimia tokanisa maezoleka bongo na este bandeko kuna na Ruchuru bandeko kuna na Bunagana pasi po mwasi ndaza victimisé pasi po mwasi ndazonyo kwa matondo mingi bandeko balandi toyeli bino lelo mayasika tango noso bomona kabiso liboso etando boso sola ete toyena o esengeli po ekwa kokolisa libino lisusu na bandako ekwa kolongola susu mwasi na étape eza inférieure comme c'est bon étape supérieure tolobaka na bino éduquer une femme c'est éduquer toute une nation mwasi ndabotaka mokili mama ndamemaka mwana 9 mois na libumu boni mama wana kozala mal éduqué boni mama wana akozanga ba base lelo tokosola na bino maitali ba anti valeur lelo tozomola ba anti valeur mwasi akomisango ba valeur epai na ye makambo ebele ya bosoto mwasi azomona ngo ndeta tosala malamu or azosala makambo ya mabe soki toteyi ye te soki tolobeli ye yango te mwasi akoyeba te nini azosala bandeko balandi bovanda na bana basi bovanda na tosolola tobakala bino ntango tozosolola benga nanu mwana na yo akozala lobi futur mama benga pe voisine bobetaka ne masolo o wana we masolo ezanga tina benga ye na tosolola ba mama ba bonne manière botie wapi valeur ya mwasi botie wapi lelo kene bino kana ba pratique bomona ke tosala mabe bomona ke mwasi azo perdre valeur na ye to éviter quoi ba toza classifier mwasi ba au cadre basi ba ministre basi ba député ba maman soki basala soki na ba bureau soki ya ndenge nini pe bongo basi ba commerçant biso benga lelo tamsu c'est ba femme soki ménagère na éviter femme ménagère ezalaka eza fonction eza nini pour moi sinon na kolika zaka femme ménagère pour musalo osala na ndako eza ménage to ménage te quel que soit rang na yo mais lelo to le beno basi o wana nanu o ba mimola kandeti basi moko bazande ti eloko pamba na kata société ba maman bino ba mama ya wenze bomona teke bozo bebisa bo mwasi bozo bebisa bo maman bozo sambwisa eloko eza ya tina bozo komisa ngo sans valeur donc ba anti valeur na bino bozo mema bozo komisa ngo ndire eloko ya tina na sola na bino lelo boko tala boyeba nini bozo sala lelo tokomona basi surtout ba commerçante toko penza ko beta sete pa ina bino surtout ba commerçante ba maman wana
boyaka na bawenze na bohoraire na bino omona mwasi awuti ndaku na ye akobima ndaku na ye ta mosu 4 ta mosu 5 heures ma ayebi te ke ndenge amati na mutuka ye azokende koteka to azokende kosomba biloko amati na mutuka na bango mosusu mpe baokende misala na bango mosusu na bato mosusu baokende barendez-vous na bango mosusu me mwasi oyo wana amati na mutuka ka ndenge aza asokola te parfois mpe abrose te azowelela kende kowelela biloko na wenze po fa kende tongo abosa nde batiaka mai mais olalaki na butu mobimba nayebisaki bino dernièrement mwasi abimisaka mwa solo sikoyo ntango mati na bus na bato bakende na bango misala na bango eza tongo moto na moto ase préparé mpo akende na ye mosala na ye akende koluka ndenge abimaka yo maman yo mwasi omati na mutuka sans te laver omati na mutuka obongwamaki te kaka bongo soki mpe ozwi soki mpe robe de nuit na yo obakisi kaka soki mpe chemise mona liputa donc bizarre mpo ozowela kokende oluka mbongo nayebi te mbongo bakende koluka yango sali te commerce na bino eza bacommerce kaka ya boza destine kozala sali te bamama batekaka fufu batekaka mafuta bamakala lelo eza mpo na bino toli na bino bamama tobongisa okutani na ye awuti konikisa fufu na ye to masango awuti kosomba mafuta na ye ya mbila awuti soit kosomba makala ndenge awolelaki biloko na bacommerçant kuna ndenge awutaki machine na ye akomata na mutuka kaka ndenge azalaki wana le matin ndenge akendaki asokolaki te azongi susu na deuxième sali te soki awutaki machine konikisa fufu akoya na bapoussière wana amati na mutuka na batu oyo bazokende makambo na bango epuis soki atuti yo obebi yo oyebisi mama ozomona te kobebisi nga ayebisi yo boniko oliaka fufu te boniko oliaka mafuta te nayebi te moto azokende mosala moto ake makambo na ye eza na rapport nini na fufu oyo tie na bilamba to banda ozwela bino baimage wana ntina kaka te babus bamama bamona bosoto bazosala eza na rapport nini obebisi moto adeklare opedisi mpe monoko oliaka fufu te nayebi te fufu yango falali yango ya poussière falali yango na bilamba to yo oza mwasi na ye yango pesi fufu na kati ya bus bamama tose contrôler tozodéborde makasi esika wana tozobebisa toyebi ete biso moto toza base ya éducation ya mokili biso nde tozokoéduke basi ko ntango oza bongo na mwana oloba nini mama aza mal bouche mwana okopieka ezaleli na yo nayebi ke ekozala bino ntango mosusu difficile mais eza possible soki okoki okosala mosala wana mpo ani tokomemaka elamba moko nsima omipropoli yango omata na mutuka eza transport ya commun eza mutuka na yo te mama oye koindispose bato nyonso mpo motu nyonso aza na makambo azokende kosala yo sikoyo oye na salite na yo omati na mutuka obebisi bato mais osengi mpe pardon te wana eza kaka bamama aniati mutu na bus soki mutu alobi boniko bobimonaka nini soki olingaki te fala osomba mutuka na yo batiaki transport akome mpo monu nyonso aza facilité kotambola mais yo ozala na babonne manière so omati na mutuka bamama mingi bino bamama ya commerce tozomona so okende na bawenze esika bazotekela oyoki mawa nayebi te bosoto eza destiné na mwasi c'est vrai que na mboka na biso quelque part bawenze eza bien entretenu te mais bino moko na bato botekaka kuna surtout mingi bino bamama mpo tolobela mingi bamama bosalaka neti nini oye likolo ya potopoto likolo ya salite otandi biloko na yo biloko wana bamama boyebi ke bato bakende kolia yango avec badifficulté nyonso ya mai bakosomba légume bakosomba pondu bakosomba même baépice ntango mosusu moto mosusu mpe na quartier avandi aza na difficulté ya mai akosokola nyonso wana eza kaka mama ye asombi na salite akende ngo na ndaku difficulté ya mai akolamba mpe biloko kaka bongo alobi te natia soki eloko molanga mama moko azaka lokola monene lokola tomate atia yango yoka ebongisaka biloko opesi bana nini olesi bana nini foyer na opesi yango nini bamama ka o wana ya wenze lelo tozolobela kaka bino ka esika aza wana ya salite akosomba biloko akolia kaka na salite wana ale sans pourtant tamso asoka maboko kana elamba azotekela apangusi kaka maboko ale fufu ale kwanga ale soki na pondu soki na nini ka esika na asidisi mpe donc ndenge azolia bongo
moto azoya kosomba azopesa pe mbongo lokola impolitesse ekoma nango na bana basi lokola azolia na droite mwa azwa mbongo na droite yata azwa mbongo na gauche toyebi loboko ya bonengwa gauche na biso toyebi yango eza loboko ya poli te soki ntango ozwi mbongo bo mpo ozolia mpo na nini te kozwa ngongano ya kolia nayebiki bato bedi baloba bongo soki tozoteka tosala nini osokoli maboko te ole na wenze osokoli maboko te omeli mai osilisi kaka esika avandi wana soki ayoki posa ya petit besoin baza na bastratégie oyo basala yango ka esika baoteka tokende wapi bamama tokende wapi boloba nanga tozokende wapi na bino nde tokotombola mokili na bino nde mokili ekosalema na bino nde moto akozala éduqué soki bino mo boza bongo ozomona azopesa raison ya bi naselonka awa nakende na siku kuna bato ati musika bongo mama na environnement oyo osaleli yango eza esika otekaka loyebi oyo otekaka esika wana yango leo tozomona na ville ya Kinshasa soki toyebi toloba yango eza mwa pasi mpo batata mpe baosala yango surtout mingi bachauffeur na bareceveur na baboite na banini na biso ya bamai babida bamai babida bajus wana baplastique wana basi bango baza na forme na bango basalelaka esika ozoteka nayebi te esika ozoteka soki osali bongo yo moko ozolona nini po même microbe wana yo moko kokonsoma parce que biloko na yo mpe ezaka wana okende mpe kolamba toyebi ke bozonga bandako baretard okopelisa moto olambi biloko vite fait oyo na osala ya bouillon ebelaka bien te bole malade après lobi tokoma mboka na biso bakonzi ya mboka botela somi mais yo moko na nswa mama précaution nini ozwaki bamama précaution nini ozwaki lelo nayebi te phénomène mo nayebi te eza trop bizarre oyo bana basi bazosala soki outi na centre ville omati ta mosusu na bamama oyo kaka to bamama commerçante bo bamama lolenga bo mama lelo nini na biso nazoteya naoteya boprofite na mateya oyo po tobongola bizaleli okomona mwana mwasi bomati na ye na bus asombaki matembele na ye na zando na boulevard wana bato eza nango propre ndenge ezalelaka abandi kosala matembele abandi kosala pondu abandi kosala bitebutegu na ye ye soki asali azobwaka wapi na boulevard bamama bamama bakonzi ya mboka yabo bandi okanga na bamama wana comme ça bakozwa mwa discipline nayebi te ase gene na ye te yango tomonaka ke mutu na quartier esika bavandi baquartier ezobonga te mpo asokoli basani na ye na ndako na ye maye kobwaka mai ya fufu na balabala donc bamama baza bongo mwasi aza bongo na 21e siècle na 22e siècle mwasi azotikala kaka mwasi oyo nayebi te yango bato bazo sous-estime bao baza soki baokadre bamonaka basi oyo ya se basi oyo bateka bamonaka bango sans valeur or boza bamama fo boza bomipesa valeur wana ntango yobwaki singa matembele na boulevard ntango yobwaki nini na yo ya ndunda desha ya ndunda to ya pondu mpo nani alokotola ye me soki opekisi boni boyeko yo moto obongisa mboka si ekufa me bato oyoka babongisa mboka eza kaka biso ti mani na obongisa mboka soki yo ngai na yo te mama omati na kati ya mutuka ovai na mutuka wana toza meme ta mosusu na tokoza meme na quelques photos mama fongoli kwanga abandi kolela na kati ya bus en commun transport en commun oh là là vraiment tozokende wapi donc aller à l'aise soki peza fufu asombaki na malewa ale na ye na kati ya mutuka baotambola na kati ya mutuka ale soki mpe asilisi soki etikali ya kobomba bombi soki asilisiki akomi ngo ntina suka abwaki donc esika nyonso ye azose rendre compte te ye sansele kaka aotala abwaki soki afandi kote moko eza na mwa fenêtre abandi kosoka mpe maboko na ye libanda ameli mai na ye apangwisi maboko na elamba avandi à l'aise eta mosu avandi na motu moko azokende mosala na ye indisposé ye soki olobi atuni yo moto koeduke nga yo moto kobongisa mboka bamama ezaka nini na bino eka nini na bino chaque fois toyesa bino ke
Moi si azwaka soin na ye na ntongo ndenge alamuki avant simba nyonso il faut d'abord se laver. Mais ntongo ezozwa ntango ya kosokola to obimi kaka bongo wuoma ntina mutuka bafinga o mwasi asali te, bafinga o mama azolumba solo nayebi te soki yayoka arrange. Mais biloko wana tozomona ngo lelo na bana na biso eske tozozwa temps biso bamaman ya koyeba mpe koeduke bana na biso soki biso moko nano éducation na biso eza raté. Est-ce que tozozwa temps o wana ya kolakisa ke mwana na ngai eloko bo na milieu public basala yango te, na milieu public bagangaka n'importe comment te, na kati ya mutuka basolaka n'importe okomona bato bamaniti na kati ya mutuka kaka bamama moko avandi liboso moko avandi na nsima soki na babiso wana batransport en commun oyebi otelaki eloko wana. Donc bato baa na bus textuellement kana bapasteur oyo batera na bamituka donc bango mpe babandi koanime babeti masolo na bango oyo etalaki même pas tout le monde ezokoengage na bango ezokoengage nango mutu te, babandi kobeta masolo na kati ya mutuka bino soboyoka masolo wana soki opekisi kipe ya yo ndenge toyokaka cri moko toye matanga toboyi baconseil. C'est une mauvaise éducation. Siko yo mama oyo oza na bana na oyo baza na kati ya ndako oyo baza avenir aloba kopie nini futuka vana mpambu ovidi eza na mosala monene noto bana bino bolandaka etando iye va mu télévision boyoka baémission édifie bino eteya bino elongola bino no na bosalite wana elongola bino banti valeur bomona ngo bokomisa ngo ba valeur bomona ngo normal. Lelo ba maman balati chemise à pamba na ebité lokwa ba oteka ngo na ville l'état fata makambo chemise alati ya pamba soki pena cycliste na se soki pena loni ba olata akomata pe na mutuka soko lobi na ye yo mto botanga po déjà esika awuti soki aza elenge esika awuti moboti na ye atikaki abima bongo soki ye moko aza moboti akoyebisa eza mode nayebi te tozokende wapi na Congo, tozokende wapi na bamama biso na lolenga bomama tokolemba te tokolakisa bino mayo bosala eza ya mabe mpo bochange mposo tozobombela bino yango bokochange te botikala kaka bongo. Tomonaka baémission bokokende na baplateau balakisi bino kaka mbeto ezalaka nini, mais fa balakisa bino ndenge nini bazalaka na mbeto bakosala bino teke ndenge bakombolaka mpe mbeto yango sa mbeto ndenge nini baarrangeaka mbeto, mais so balakisi yo ndenge nini bazalaka likolo ya mbeto ya après ekoaboutir na nini. Soki oza mwasi aza peto te, oza mwasi oyo asali te, oza mwasi oyo abimaka na 5 heures na ndako na yake wenze asokoli te, akoya kosokola soki 19 heures soki 20 heures une fois na journée, une fois na mokolo. Mwasi ya bongo akotia pe lolendo omona epita mosusu dimanche na église alati pe lokwa dimanche bazwa yango lokwa journée off alati pe propre abimi, mais landai na basemaine azalaka lolenge nini. Bafemme commerçante bino bolesa biso bino bosala ke bato lelo bayaka na bawenze basomba biloko, mais bobongisa pe ezaleli na bino botika koetalele biso biloko na salite, botika kolesa biso bosoto, bosangiseli biso mafuta mbila soki na bajus oyo basalelaka 5 glace, bolobi kofufo bobi ya Congo Central bosangisa ngo na ya bandundu, babi bozali masango ya pembe botie mafuta mbila po ekoma masango ya jaune, nyonso wana kaka mwasi yango technique wana bozwa yango wapi. Bolobi ke bosambela dimanche nyonso bozala na lingomba okendaka kosambela siko te kosala biloko wana oyebisaka nzambe wana nini te nazoluka mbongo me lokola bato balukaka masango ya jaune yango natyoka mafuta mbila mama tokoma mitema mabe bongo mpona nini degre wana mpona nini. Bamama tosala keba biso nde tobota mokili bapapa nyonso tomonaka na nzela na balabala mpo biso nde tobotaki bango topesaki bango éducation. Sikoyo loye bazoloba ke mwasi aza na ye kaka bongo baonéglige basi kutu bazalaka biloko te yoka ba 7e bête après les crapauds, mais bayebi te ke moto babengi bongo ye nde abotaki yo mpo nini biso moto mizwi
banti valeur ekomeli biso ba valeur tozoba te oyo tozosala ya mabe toni tobimisa yango ya malamu. Mama ake na matanga tanga mosusu matanga wana ya moninga matanga libota asane danseuse te makomi danseuse na matanga akobanda kobina sans gêne parfois mwasi ya libala parfois mwasi ya mutu mosusu mpe mobali na kozala akokenanga wapi akokenanga wapi mama ozomikitisa ntina se bongo mpona nini nini ezosala bino mosala epesaka valeur ti ke bomoni bobi te omwasi ya mutu bomoni bobi te o mwasi esika azali me bino lelo totambwisaka ya micro kaka na ntongo oyo tokende na bawenzi boke ekutango talaka bambi na moto azomela ekolo ya ti donc esika azomelela yango c'est pas propre. Donc lokola aza na wenze mwezi apesali te amikomisa na epesali te lokola wenze nyonso naka mpona koluka vie. C'est vrai fo boluka vie bolesa mabota mais bino moko nanu pokosala mpe délégation ya okende omonaka bakonzi esika tozotekesa esika asali te esika totekaka biloko bato baliaka esika asali te mais bino moko mpe bomitika bongo bomesai na sali te wana mais par après lobi bamaladi ekoya mama fongola matoi komona kaka te nalati na ngai nabimi propre te fongola matoi propre wana ezala o partout ke yebaki bakombolaka lopango yebaki bazwaka soin ya ndako nyonso wana tobayemi tozalaka na sera batoli fo boteyama yebaki eloko nazosala eske eza malamu yo moko nanu ntongo olongwe na nzunga fufu na yo na ndako olongwe na basalite nyonso osele mosala olongwe nango na ndako oye kobwaka na balabala mpo nani abongisela yango médication ezoko se transmettre de génération en génération mwana yebika mama mosusu asoli basani akende kobwaka na balabala mama mosusu asali pondu matiti akende kobwaka na balabala ntango bakoloba longola leta na mboka azala to nyonso tozoba leta wana nani mama tokosaprendre na bino mpo bino nde bosimbi mabota mpo bino nde bosimbi base ya éducation ya bandako soki bino bobongisa éducation te ekozala mpasi mpona bagénération future soki bino bokobongisa te ekozala mawa mama se contrôlera te donc alati elamba moko na kati ya mutuka soki mpe sengle et puis azodégage solo ya mutoki je te dis ya mutoki omituni c'est une maladie asokolaki to asokolaki te alingi mpe kofandisa lipeka ne kimia te na bus kaka biloko mosusu ta mosusu na kati ya mutuka okoyoka soni na koloba yango te mpo ta mosusu ekosala ye bien te mais ye moko nanu eza mpe eloko moko toyebi ke no ngai soki na transpire epesaka mwa suki mais yeba bilamba nini okolata ezaka transport en commun na logique eza biloko mosusu bateni mosusu balataka te amoko ozala na mutuka na yo omati sikoyo bongo indispose bato nyonso na kati ya mutuka tu ne te gêne même pas soki omiyebi te soki oza mwasi ya libala je crois koza na mutu pembeni ça se dit bato mosusu ta mosusu bamama mosusu omona azalaka na sola munoko mais je crois la première personne akoyebi soki oza conjoint na yo moto boza na ye comme ça obanda koévite bilobaloba bisika nyonso biyo bakoluka parce que ça se traite bakolukela yango solution yo yebi ke obelaka na yo ta mosusu sola munoko moko mata na bus yoka nde bakoyoka masolo kilikili na masolo concerné bato te na mutuka okolingo betango bamama tongo isongo yebi ke olati tenia mabe mama somba mutuka bando tamboa nango soki ebi kona elamba moko ekoza convenable te mama komata yango na transport en commun te koindispose bato te mpe bato oyo baza na posa komona bolumbu na yo te baza na posa koyoka solo na yo te soki osokoli mpe te mama komata na mutuka en commun te tambola makolo mpo liba bene olalaki nango olamuki nango oyo soki ekokontamine bato bakokende makambo na bango moto aketa mosu affaire na ye contrat na ye yo ye sans sokola tokangani na kati ya mutuka
et puis ce bayebi so ba memingam boyo kola kosoko na tongo ata okende sika te. La femme hein, elle se lève très tôt le matin avant simbe loko non zwa yango lokola okoti de bomoi donc eza kutu likambo akotinda te mpo eza bongo bwana badiffikité mai yo bombaka mai oyebiki efona suka na ntongo kobimelaka biso bongo te na balabala liputa na tolo soki chemise ya butu soki robe de nuit yo okokende nango ntina coin na bino olatika liputa moko bongo otie okeka ntina coin na o na coin kosomba eloko mama mwasi ya libala elenge mwasi futur ya lobi okokende okota na ndako ya libala bato bazomona okomi ndeti échantillon bakopi o respect ndenge nini bakopi so valeur ya mwasi ndenge nini mpo yo moko valeur yango ozoboma yo nalobi na bino bino banti valeur bokomi so bavaleur bokomona yango normal na se promenaka na culotte wana ya chambre boza na lopango oyo boza ta mosusu balocataire ebele nde olamuki na chemisier na yo na mwa culotte wana oza nango na lopango ezogene yo te yo moni yango normal eza normal te mama soki oza mpa na yo omonike na éducation na yo oyo yo monike éducation malamu nakoki nalata bongo oui d'accord maintenant boza na lopango eza na bato ebele balocataire ebele mama eloko wana basalaka te tokonfondaka makambo te bamama eza biloko wana esukaka na chambre esuki na chambre soki oza na mobali no bozaka bino esuki na salon mais ntango kobima libanda na miso ya bato batiaka elamba mosusu likolo batikalaka bongo te bato mpe bazwi susu peignoir bakomisi yango nayebi te ya sorti mama mona peignoir na ye akeso mama pa na coin olala tozokonfondre makambo boye mpo nani bamama tobongisana eteni yo wana ko en tout cas tobongisa donc mama moteki mitia na valeur lobaki no naza femme commerçante naza entrepreneur bandi yango maleme koentreprendre lobi na ozala na société mais mpo koma lobi na niveau pusa bato ebele tozomona lelo asilisa na soki na science commerciale asilisa soki na comptabilité asilisa soki na nini mais soki bapesi bango bacalcule oyo bino bamama wenze bosalaka chaque jour akosala yango te nde bokalkulaka bénéfice na bino na baperte na banini nyonso akosala yango te mais bino bokoka kosala yango ntango mosu botanga baklasse ya milai te mais bomipesa valeur te poani nde boza ntango mosu bafutur bakokozwa o mpe babi batio na société moko songolo mais yo moko ozomimona noka bongo nayebi te awa osotie manzaka milai na maboko ozolia fufu na ona salite bo manzaka no sokoli yango te epi bilo mosusu ntango tozoloba yango toyebi ke tozoteya mais esala mpasi na motema esala vraiment mpasi mais tokoloba yango mpo bato bachange mpo tomona yango na société na biso moi neti lelo na mikolo toa na saison de pluie mais so okende na bawenze mais eza terrible keta bango makolo ndenge ekomi donc baza bamanfu baoyekipa bango te akotanga bapotopoto nini ne fiske asala nini ateka mama mosusu eza apres kaka na salite oyo wana ndenge aza bongo mpo na wenze akosokola te akomata transport en commun na bato baza propre azongi ndako c'est dangereux mama bobongisa nano en tout cas bino mpe borevendique nano esika wana babongisela bino bawenze mpo boyaka propre bozongaka propre to bomata na biso bayeba teka uti oteka po matino kana mutu kateka bi o boye ka mama ateka na matali kibala o ateka na wenze seleba o ateka na gambela naba mama tobongisa na bibo revendiquer bokende ko revendiquer par l'état bongisela bino bawenze beton aza na wana yokaka kolela ya bato ayoka kolela na bino po ekolongola bino oyo boza wana ntango mosusu bozoyena na bita mosusu bozoyeba te oyo bino bozomona lelo bavaleur eza banti valeur ntango mosusu boyeba yango te bosalaka bongo mais soki boteyami bocomprendra te molobele bamama na lolenga bomama aza na raison eloko tosala yango malamu te eloko senge tobongisa anga moko afana bima na ndako fona mitala nalati ndenge nini teni nango ekoindispose bato na nzela te nalati ndenge nini est-ce que naza bien nde nalati boye c'est normal tozaka leo na bino
Anti-valeur, comme ça, valeur. On maintient un transport en commun, maman. Maman. Vous avez tout connaître tondak, hein? Neto finanak. 5, 4 na ban. Vous avez que vous avez mèche na yo. Tout ce qui a singato ya maboko. Vous avez ko défaire ango. Vous avez ko fongola ngo na mutuka. Na likanisi nini? So ça basili. Biso no sto zwango. To basuki no ekimela biso. Nebite eza culture nini wana. Na mutuka, na lieu public, na transport en commun. Obandi ko fongola suki. Eza nini? Ba maman. Bilenge basi. Siko te ndenge nini te ba ko finga biso ba maman to abiloko te to atozangi tina. Les autres ont un phénomène Pampers, hein. On a vraiment pour Pampers, biso amato yebi ba utilisation nango. Et comment ba façon nyonso. O bana, o mikolo to yebi. Mais ce qu'on va utiliser ango. Même ata ba serviette na biso hygiénique, tant on utiliser ango. To yebi biso na mboko yo. To yebi que ma belé, hein. Sachez où mila na ma belé pour kufa. Pona kopola tebi plastique egumila na mabele pona kopola mais tant yo zwa kango ke chango ebi na balabala soki zaki ya mwana ba moni salita mwana soki zaki ya muko ba moset na ebi te na makanisi na yo moko tant osali Pampers no bongo. Il y a des histoires yango mona ba mboka muso eza développer ba tcheli no ba bi awa eloko ya soki en plastique soki sachet awa eza pour bakendaka nango na recyclage soki biso lokwa recyclage wana eza nanu penza te comme il faut. Mama Pampers na yo moko okangisa ngo te olukila mpe sika moko tyango moto ti etumbamaka ti ne bapapier hygiénique etumbamaka ti mpo na nini te yo kozwa ngo boutilize kote boutilize eza eloko ya sekele me boyobwaka na balabala mpo nani alongolela yo nani fulu na yo tebi biso na bakartier lelo na babalabala baservice ani ezalaka mpena su te nde na kolongolela yango mpo yo nde obwaki yango tala degré ya salite na yo mama. Bato mosusu mpo komona mpena bamangomba mosusu bakendaki église alongoli mwana Pampers atali kobosa nango na ban ya église atiki yango na kiti ake na ye protocole alongolela ye. Quel niveau ya bosoto ba mama. Donc moi nese bien ba mama baza bakomi ndenge to yeba te eza soki eza mopepe ni so eza pe milimo mabe mais to sala attention. Ba on kande baliaka na kati ya église on met la june na kati ya église ale gâteau na kati ya église amoni yango normal. Lelo na kati ya église pasteur azoteya basali TikTok basali selfie bolanda mate na ebite ola mate yango olandi yango te bolanda ngo na bato olandi yango te se kozali district ba mama bogesala ba service na ba douche na baignoire na lavabo na cuve à WC na ebite eza nini yango na mwana mwasi le mwana mwasi azokipe isu esika osala biloko wana te anti-valeur. Ok matanga batu bamona ona matanga na kata cimetière na kata morgue yo wana TikTok ezo régner yo wana onala ba maman mamba soni to mi fingi sa biso mo sans le savoir yo mona ba mona nga danser ba mona nga to ba lelo tango TikTok ko bima so tondi si nyo vine longi e bela ba sil tango TikTok ko bima ba ko se même ba TikTok maman na cimetière TikTok na morgue TikTok na douche ata yo moko mais ba maman so talika bango mingi basaka ba maman to benga ba maman à basse classe de ba ofingisa bato mais to changer te to changer to bongo la pene ezaleli wana donc mitalo lobi telo na osala oza mabe donc so yo mona conscience na yo reprocher yo te c'est que quelque part ça ne va pas. Donc pour ça ne va pas, ne si la yo, hein. Nandara no etando.
lolenga bo mama oba mama lo na sala nzoka za mabenga na kanisa yango za malamu lolenga bo mama lobi aka na bino na série de conseils to lobela bino bat boyemba banzembo ko bokola mwana mbanda ke boboko le lima kasi za mwa mobile na oti makila mobile na oti to me mabino kana makambo bino bozo sala o wana bomona malamu nzoka za nango mabe mais lokwa ba opesa bino toli nango te lokwa ba conseiller bino sur yango te bokansaka te na sai na osala nga malamu eza nango normal te ya normal te pampers na yo na poubelle eza ba service na mususu ya poubelle ezalaka babi bafulo ekoma na Kinshasa bakende kobwaka wana pe l'état quelque part fa revoir ici kana parce que eza na poubelle moko quelque part oza na route de Matadi en tout cas so okomi wana soko au vivre so ovandi na 5 minutes okokufa mais tout le monde rappelle ba oteke sikana combien de salité bazomela combien de solo bazomela on ezaka ba maladie bazobomba wana na banzoto na bango donc maman bongo les allées maman changer suki na yo bafungola na ndako bakangaki na bustin baliaka na kata mutuka te maman c'est pas poli quelque soit nzala na yo to mona bato musu lelo ayeba teke na zana esika mona ba cadre na esika mona ba konzi eloko bono sat bato mona ngoka normal mais normal ton normaliser makambo mabe to comme ça on normaliser mabe otikalaka toujours branché na émission na bino lolenga bo mama boko solo la malonga ba pe balingi ko benga biso boko mona numéro ozala affiché wana bo contacter biso na ba suggestion na bino na ba remarque na bino na ba toli na bino toza wana toza prêt ya koyamba yango pe soki ma émotion ezali boko kotaisa biso tokotala ndenge nini ba préoccupation na meto plutôt l'exango na télévision donc bo benga biso na numéro eza affiché tozongisi bongo matondo na bino nyonso ba bovandaki na bino scotché kolanda lolenga bo mama tolobi botika la branché chaque mardi na 19h30 pe bongo samedi na 19h30 lolenga bo mama molobeli na bino toujours naza wana ponga na bino to simbana totombola bongo musala oyo tozongisi bongo matondo ya mingi na fumukusu kia munzana panda na ngola ni songi ya nzila mai na bomoi liyebo ya nzela tata ya bana koko ya suka mboka na musala monene pe makasi ozali kosala ntango nyonso balobi oyebaki 1 l'école primaire oyebaki A l'école primaire B C nyonso oyebaki na école primaire ntango okende wana université kaka ya mwana te eske bongo wana wana école primaire na A école primaire yango memika na université bongo wana te donc toza mayele tozongisi bongo matondo babiye moko na nsima matalatala tata kwaku ya kalau autrement dit maisha matondo na bino pe matondo na bakonzi ya Vam télévision ngai na bino tomonai na manaka mosusu ya sika na bomoko nde tokolonga matondo